Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire. Et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to katalien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, oko souffrir, eko bengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman, boya ebele ba papa, boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bon bonjour, bonsoir, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, mbote bisika biso bizali, coucou, esengo, bisika bozali. Vraiment la joie lisusu ya koya liboso na bino, vraiment ko décortiquer, ko pesa moi conseil ko solo la, na ba situation oyo tozo kutana nango vraiment bandeko nanga. Ba yenge na bandeko na biso ya Bundu dia Congo, na église na biso ya PV ya Longo. Vraiment ba yenge bisika bizwi bino, boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique, respect na ba chef coutumier na biso, toi ça qui dit na ba chef coutumier na biso, vraiment ba salam ebele na ba musulman, kinto adi na bandeko na biso kinto adi ya église ya Kimbangiste, bino nyonso bolandaka biso bima binzambi, bino nyonso ba shalom bisika bizwi bino. Wana la danoise simple kande na yebisaka bino, vraiment na bakisi lisusu très simple et vraiment servante na bino oya yaka tosaka mo ba analyse des cas to sala kango ezalaka bien kolamusa moi conscience et salaka malamu na bandeko basi bandeko mibali, vraiment eza pasi na mawa bandeko na ngai. Voilà, avant na bandako décortiquer moi conseil o na nango na bota la vidéo o nazo tchela bino sikoyo bolanda nango ya bokebi penza na yebi ke bato mususu bosi bomona ki yango ata bosi bomona ki yango soki po mona ki yango te, mais landa yango su na bokebi e bongo to zonga kala mingi te, to lamusa conscience na bandeko basi pe bandeko mibali, parce que tala kaka to ya kaka wana mokili pona to sala nini to se compléter. Vraiment bolanda na bokebi twende. Qui parle de changer pas de ceci. Bonjour monsieur. Meneer, mogen jullie gaan weglegen? Mama bo yango yo Maak ik uw ba paspoort policier een keer, bango baye. Maak ik uw paspoort een keer alsjeblieft? Non. Carte d'identité. Identité. Moi je suis de France. Carte d'identité. Attends. Donc là c'est ma bébé. Il veut de naître. C'est pas ton bébé. C'est ma bébé, c'est mon bébé. Ah bon? Oui. Hein? Tu veux me faire la tête? Sors d'ici. On a des rendez-vous pour réclamer mon bébé. Ça, c'est mon bébé. Il est né hier, avant-hier, une semaine sur aujourd'hui. On est quitté l'hôpital à demain. On n'est pas mariés. Là, il ne veut pas que moi je déclare mon enfant. Je viens de France, moi. Non, ça va. Ça va. Je vous donne les papiers. Attends, je donne les papiers. Tu vois ça? Tu vois comment les femmes, ils font nous ici en Afrique? Monsieur, tu vous vois? pouvez
Non, 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 pas comme ça, mais c'est pas comme ça. Pourquoi tu fais? Je suis... Pourquoi ça? Non, 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 je parle parce que je parle. Il y a des familles qui me connaissent. Je les parle ce qu'il vient de faire. Tu vois, je viens de manger. Il commence à me prendre la tête avec sa maman, tout le monde. Je vais déclarer mon fils. Moi, je suis de France. Je viens de France, moi. Ça, c'est mon bébé. C'est moi qui a fait le corps. Il a grossi. Il est né, pas même une semaine. Il est né en hollandais? Non, 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 il est né en hollandais. L'autre langue? Français. Seulement? Français, un peu de portugais. Ah. Lingala aussi. Restez là, j'ai raison. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci. Vous êtes filmé ou quoi? Non, non, pas filmé. Je prends Mais pourquoi le lampe? bandeko na ngai bosili kolanda na bokebi nyonso ndenge bomoni ndeko mwasi abengi ba police baye po na baya kokanga ndeko mobali et puis boyoki ndenge ndeko mobali azali koloba ke o wana azali mwana na ye mwasi alingi te a déclarer mwana wana vraiment bandeko na ngai soki botali emplacement ya ndako ezali vraiment très bien posé ezomona na ke bazaki couple moko ya bien na ndenge ndeko mwasi azwi mwana vraiment bandeko nanga biso tozala motema malamu surtout biso bandeko basi vraiment moko tozo komilela mibali bazonyokola biso tozo milela trop la danoise nazalaki na mobali na pesi mikanda deux fois akimi nazalaki na boye bandeko nanga soki ba mibali bazomona ba video ya boye bandeko nanga ezopesa peke batu bakoma mitema mabe ezopesa peke batu bana mibali pe baya basakanela biso basi koma mwasi okoki kozwa zemi ya mutu ozwi zemi aussi ofungoli makolo na yo bakoti yo zemi mwana abotami et puis olingi papa na déclarer mwana te parce que ozomona kaka soki ya déclarer mwana wana bakopesa ye séjour donc comment yo penda mama mobimba penda mama oboti bana na yo olingi bana me olingi papa ya bana te soki omoni ke olingi papa bana te olingi kaka yo zwa zemi parce que bato ebele balingaka bazwa bazemi babota na bango ezali simple bandeko nanga oke na hôpital oke osombi basiperme bapose yo tata koyebana te okobokola mwana na yo problème ekozala te me ntango yo ozwi mobali atie yo zemi siko mpona kodeklare mwana obali kotala position ya papa wana ke aza na mikanda te mikanda toya kokuta yango na poto oyo babotama bamindele oyo babotama awa yo so mona mundele penza mundele une française ou bien une anglaise ou bien nani obo azwi zemi ale mobile ake aboya ke papa wana déclarer mwana na ete kutu ye azotala no mikanda te azotala non ke no mwana wana azana besoin ya papa na ye parce que lelo bien lobby on ne sait jamais même lelo papa na ye to divorcer mwana na fo azana droit fo papa na ye afutaka ye mbongo na ye pension alimentaire azomona ke pension alimentaire wana akobanda kobomba kopona mwana wana lobi soka koli akuta mwa quelque chose na banque et puis éducation ya bana ebongaka batu bazala mibale mpona mpe nzambe alobi esika batu mibale bazali nga naza na kati na bino mais sikoyo yo ozoko privé papa obengi na bapolisi mpo nomoni ke non mwana botami kala te fo banda kodeklare mwana mobali sikoyo bandoti ya mosukusuku lata tokende na deklare mwana obandi koboya le olobi nabenga sikoyo bapolisi tangu ifweni nabengana sikoyo mobali bandeko nanga bino mo boyebi toza na se ya sule baoba bino mo boyebi kande tokendaka na ndenge na biso ya sule baoba mwa kopo ya ti kopo ya café vin blanc vin rouge tokose na ndenge mokete tomela na biso bandeko nanga esalaka bien na santé avant ya kolala mela mwa un verre d'eau ntango mpo olamuki mela mpe verre d'eau oyo soko okela lomeli mwa mai na yo esalaka bien mpona barein na yo esukwama bien et puis na équilibre ya cerveau soki mpo olamuki mela parce que na butu wana nyonso tu ekei na vesi ntango osubi omeli mpona mpe ozwa susu équilibre na journée yango bandeko nanga mai eza très bien na santé tomela na biso mwa vin na biso mpe na avant kolia ça dépend heure nini okolia
elekaka nango soki ozwaki te tianga stop zwa mai na yo mela eza mai ya ndako na yo eza masanga mai ya ndako na yo mpona nini omela te bandeko na nga ozozela nani mpona omela mai na yo yango wana biso tomelaka na biso en tout cas tomela na biso esalaka tokos na ndenge moke te bandeko na nga todekortike ka likambo ya ndeko mwasi biso basi yango nazoyebisa bino bolongola makambo wana na motu bolongola makambo wana mutu ya séjour owutaka na Congo oyaka na séjour biso nyonso tobotamaka na séjour na biso mpona bandeko na biso baza na Congo bango mpe baza na baséjour na bango tomonaka mpe balibanais bazwa mpe kobala basi ntango balibanais bayaka kobala biso kuna na Congo toyebaka te nzoka nde mpe bayaka wana abali oyo mpe azwi séjour na biso mpe kuna na Congo biso mpe toza na droit kopesa bato séjour ntango mpe biso toye awa na poto toyaka na séjour oyo ya biso me ntango tokomaka awa mutu nyonso akomaka awa alukaka séjour yo mpe ndenge oza wana soki par exemple bapara na yo mpe obotamaki okuti séjour parce que ntango mosusu bapara no nde balukelaki yo mais soki oyaki yo moko mpe okoluka séjour ntango yo ozwi moninga pa ye azoluka bazwa yango kaka na nsima motu ti yo mpe ozwaki na nsima motu ntango mosusu ozwaki mpe na nsima bapara na yo soit mpe ozwaki na nsima motu moko aexplikaki oke babwakaka boye balobaka boye ozwaki donc tozwaka mayele na nsima motu bandeko na nga sikoyo mwana mobali engamba mobali ndenge wana aza mpe na famille na ye na Congo yo aye mpe mpa na yo asepelisa yo apesa yo babutu moko merveille olala mpe oyoka bilenge ya sexe ndenge ezalaka mpona mwana mobali wana ti ofungola makolo boti mpe bebe ale lelo o bapolisi fo baya mwana mobali asokoka so koloba te français ekimi lingala ekimi portugais ekimi nyonso ekimi parce que likolo ya bebe wana bino boyeba mama boni bozopesa bana na bino malédiction soki mobali wana alobi mabe mpona bebe wana eza makila na ye boyebi ke ekoki kokanga ekoki kobebisa vie ya moto okoki kobebisa progéniture ya mwana na yo pour rien mpona buzoba mpona mokanda ukwa soki adeklare ke mwana na ye lelo bapesi ye séjour na ye soki yo olingi na oye te mais aza na séjour na ye azodebrouye na ye azokende na ye moko ye azwi mwana so mpo olingi kopesa mwana te mais tika ye deklare bamama nyonso bokoyokala danoise soki oza na bana na kati ya ndako eke olinga te papa wana mona bana eke olinga te kodeklare ke tata wana aza bana ya mobali wana bana wana baza ya ye bamama boluka baadresse ya batata wana bodeklare bana wana bayeba batata na bango yo ozomona yo oza libanga te mama yo mama oyo ozokomema bebe ozokoningisa bebe oza libanga te tosuete o malheur te me totambolaka na liwa soki na miniti wana okwei okufi donc yo préféré mwana wana baadopte ye na bafamille moko inconnu baabanda kolemsu mwana bana mingi baadoptaka wana bakomi kopesa salisa bango basexe na bambwa o préféré so mpe mwana yango bebe yango aza soki ya mwasi soki ya mobali ekipaka koto sute mikolo oyo bakoki meme kosala barapport sexuel na mwana mobali ya moke basali ye na nsima bamama bokanisaka bino bokotika l'éternité awa yo ozoboya tata mona bana na ye yo kotika l'éternité soki yo lelo kufi mwana wana ayeba mama na ye te ayeba tata na ye te c'est quoi tobima na makambo wana babiloko mikemike mokanda eza eloko te toyebi ke ezali yango nde kopesa action ovanda na poto me mokanda eza mbongo te mokanda eza bolingo te bandeko omona mpe basi ya boye bazokokende na baeglize bazokosambela butu na moi basi ya modele ya boye mais parce que alingi te mobali alobi alingi na déclarer mwana na nga te discussion wana abengeli mobali bapolice bazomenase na bebe vraiment eza pasi eza esengo te et puis balwa ngo ndenge basalaka yango neti nga nayebi na Danemark loi eza ke soki mama aboyi ke papa reconnaître mwana bakosala mpe examen te bakosala mwana wana examen makila te ya ADN te bandeko na nga soki kaka yo mtu mama mtu oboti mwana olobi ke papa oyo aza papa mwana oyo te na boyi na nga azokosa makambo aza papa na ye te bakosala mpe examen ADN te mais soki nde yo mama ozoloba ke mobali oyo aza papa mwana mobali azowangana wana nde place baoya kosala ADN
po baloba ke papa yaka mwana aza mwana na yo basalaka privilège pas basi yango mwana basi siko meti na Scandinavie wana bakomaka mwa lolendo parce que soka boyi na yeke mwana wana aza ya yo te mobali aza na droit kosenga examen DNT eza loi wana ya ba danois na kati ya Scandinavie po na yebi mobali moko ayaka na mwana mwasi yango abotaka mwana babotaka na Afrique mwana ngo kutu aza ndundu ba ye wana na kati ya Denmark eye kokoma ke balingi ba divorcer mwasi azobisa ya mwana opazaka mwana na ote yalobi mwana nga te ok problème eza te to sese examen babi mama na lobi bako sese examen te nde place na yaka koyeba loi wana lokola mama boya ki balobi soki mama boyi basalaka examen te soki mama nde accepte basasa examen wana nde basasa examen DN bon na yebi loi ya France te siko papa wazo déclarer que oh mwana na ye siko ndenge mama wana boyi so na Danemark bakosala pe examen te ya ADN mama wana kena mwana na ye ka bongo mais yo kena makila batu conscience na yo pezo bakete papa na ende ye wana ozo boya kaka ke sino ta kozwa mukanda ndeko nanga to longola ba makambo wana to sokola mitema na biso moninga uti na Afrique tala le mso akatsaki babibale mso akota kisuki na ndenge ni ayaki na poto akomi to kumisaka nzambe moninga akomi sunga soza na mukanda so ina no balite ndeko mwasi bala mobali wazana mukanda azangi ata mukanda eza problème moko te soka kokima yo eza lisumu na ye parce que batu ba divorce so sala makala te ke o mobali wa mukanda te mwasi ya mukanda nde ba divorce te batu ebele ba divorce pe mwasi azala mukanda mobali azala mukanda mais bozo divorce kaka bango moko ba mindele bazo divorce kutu koleka biso babota mana mikanda mais bazo divorce ceux qui place batu mibale ba yokani te mukanda te mutechaka ke batu ba lingana non c'est d'abord l'amour nde oya kobota babilo kwa mike wana yango penza biso ba mama surtout biso ba mama ba papa kutu bele penza tangai nde na osala live together ba papa bele omona awlo balada noise ngata mwasa zala mukanda te problème ezate mais ba mama kaka biso ba mama te faza na mukanda na ye faza déjà zo sala faza déjà bonga ngana zala ta ko bongisa mutu te to longola makamba bongo yo boy bongo oyebi avenir abana na yo ozo nyokola mwana moninga oyebi avenir abana no yo mo entrata poza la bana mibali oyebi te so mwana mobali akokwea na mwasi nini to kanisa rango te bandeko nanga to zala mitema minene eza bien te tela bandeko na biso na Afrique du Sud ndenge bazo souffrir wana pe na oya kosalela ngo pe video na ngo mobimba pona bandeko na biso Afrique du Sud bandeko nanga to lingana eza malamu te makamba boy esali ngai pasteur batindelinga video nga siko na zora nanga ba video boy na préféra na sala nanga ba analyse na biloko boy pona kolamsa conscience eza malamu te ba mama to tika biloko wana oza na bana na kati ya ndako papa na bango ozo mema papa wana na justice parce que olingi te ya zwa droit ya bana tika makambo wana tika papa zwa droit bana na ye boka bolaka bana na weekend musu bakeba tata na bango na weekend musu bazapa na yo mama che équilibre na muto bana eza malamu te soki mobali asalaki yo mabe eza entre bino mibale etali bana te to sangisaka bana te bana baza likabonza bapesaka biso bato ebele baoluka bana baozwa te ntango yo bapesi yo bana batela bana wana éduquer bango bien tika bana wana bazala na tata na bango batata pe musu bazalaka pe bazwi pe droit ya bana balingi pe bamama bamona bana te koto wana pe ezalaka malamu te to tiaka bana na kati ya baproblème na biso te soko yo mwasi na ngina nga ko shite yo mwasi omoni ke non olingi na yo obota sans mobali ko kende ko tungisa molimo mobali ya batu te kende na hôpital bomba mbongo na yo soki 3000 euros soki 2000 euros kende basala yo insémination ba poser yo zemikuna bota bana nota ba mapasa ta nini muto ya ko tungisa yo azate tata ko zala te bokola yo moko mais zate mobali alingi yo surtout maman to moni na video na fingi yo te mais okomi deja tala munene ozo mi mona nanu munene no wana te me mobali ya lingio na munene wana atio na zemi lelo zo sala lelo fundu lobi le robota pasa ko bote sili oyoka su posa ni suba lalo na mobali allez après so ke luka su mobali mususu eze sengote
yango nozomona kati bavi na biso tozotourne ka rond mais tozobaka tozosambela nga na sambelaka na nga la danoise nga na lika mobali azala chrétien nga na lika mobali azala chrétien bamama boniko na mobali chrétien yo moko bacaractère aboyi botala ndenge ndeko mobali bapolisi bayeli esalinga mpasi na oki mpasi naza bandeko ya mibali naza bakamarade ya bana mibali naza na bana na ngai ya mibali donc esalinga mpasi na nzoto malili na bi non fo nasala video na partager eza bien te bamama tokitisa na se mukanda eza eloko te eleki bomoi ya mutu te mukanda eleki bombo ya mutu te tela ningo zo nyokola mwana mobali ya mibali musu motema mukuse omona pa ke komi boma omona pa kufi moninga ke kaka boye parce que kaka likola mukanda eza bomoi te ze eloko te bandeko nanga toyebi ke tolukaka ngo fo luka otango zwi yango ekomi nango normal okopesa ngo pe moto so ozano na facilité obali nanu te ozanango opesi mutu kosala eloko te ekozwa yo nini ekosala eloko te ndeko nanga boni bozobala mibali ya mikanda bozodivorce boni ebele pa mibali pe bazawa pe bazanga pe mikanda pe bazobala pe basi bazovanda na bango mais yo soko yokaki kaka voisin na yo bakimaki ye olati likambo wana okomi lokola likambo na yo alors que balobi mutu na mutu aza na pouvoir na ye atambolaka nango oyebi te soki ndeko mwasi wana baboyaki mpo na nini oyebi te makambo awuta nango na famille na bango ta mosu na famille na bango babalaka na bango te baloka bango babalaka te soki azwi mpe mukanda aza mutu mobali azanga mukanda akosukaka na divorce mais yo na famille na bino baza na bénédiction mais omoni ka moninga olati te ngai mpe te alotikali pe bongo suka pe okomi iyolela pe en tout cas bandeko na ngai sali pasi na mabino mo bomoni video botala ngo ka lisusu so bozana tana bino ekozala bien bo partager bandeko na ngai ba mama na nga France ba gros bisous bisika bozali bino batu bo soutenir nga et puis merci na bato nyoso bakanisa nga bachenga na ba prière ba bengi ngai ba sololi na ngai en tout cas nzamba lola abaksela bino ebele ba place so bozana problème bozo ba solution place so bozana mbongo te bozo ba mbongo eloko nyoso tu oboko simba ezala béni na kombo na Yesu Christo de Nazareth nzambe o asala ke biso bana na ye toza toujours la tête haute et puis toza toujours la tête et non la queue. Vraiment que Dieu vous bénisse. Votre maman Leki moi na suka ba famille banza ba love vraiment ba gros bisous ba bye ciao à la prochaine.